la semaine nous obandi na kombo na Yesu. Azala alpha omega ya libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Azala alpha omega na musala yo kosala na kombo na Yesu Kristo. Azala alpha omega na suka ya mwa oto komi na ngo na kombo na Yesu Kristo. Azala alpha omega ya vie chrétienne na yo na kombo na Yesu. Azala alpha et omega ya libota pe ya bana na yo na classe bakokende. Yena azala alpha azala omega na bango azala Emmanuel pe azo bate na bango na kombo ya Yesu Kristo. Tikete semaine no epambwa na kombo na Yesu Kristo. Ozalaki maladi na déclarer que oza guéri na kombo na Yesu Masia. Komba Yesu azala miracle pour na bombo ino na poko alelo. Esiko ba porte kangamaki efongwa na kombo na Yesu Kristo. Nzamba accompagner yo na demeure na yo na kombo na Yesu et que les anges de Dieu va précéder yo na libota mobimba na kombo na Yesu. Soko yaki na mutuka et que les anges de Dieu campent tout autour de toi. Nzamba za la miso na yo na kombo na Yesu Kristo. Nous avons un transport en commun, Nzamba bate la yo na kombo na Yesu. Et que toute la semaine soit bénie dans le nom de Jésus-Christ ainsi que nous l'avons prié avec action de grâce. Nous disons tous amen. Acclamons Jésus. Saluons-nous dans le nom de Jésus. Le 13 octobre, nous allons débuter les enseignements bibliques. C'est comme une école de ministère pour les gens qui sont appelés à servir l'Éternel. Préparer les serviteurs, les servants de Dieu, les personnes qui sont appelées à servir Nzambé. Nous allons commencer l'école biblique, ça sera au Bon Vigneron, en collaboration avec mon pasteur, mon apôtre, pasteur John Mayamba. Donc nous avons formé une école biblique, une école de ministère. Nous allons apprendre aux gens qui vont servir l'Éternel dans les jours à venir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont oublié la mission. Et ils croient que non, Dieu nous a appelés pour gagner des millions. Donc la mission oubliée, nous allons parler de ça dans les jours à venir. Au Bon Vigneron, que Nzambe nous bénisse. Salut dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à 3W.tolunase. Ici à Tolunase, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient. Bientôt, Jésus-Christ revient. Shalom, 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 prophète. Très intelligent. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à 3W.tolunase comme dans la mort, il y a faim. Il y a qui qui n'a le thème la la détresse sera ton grand au moins on a filmé comme au côté ça la détresse sera si grande. Balobi mukolo ngo asuka mukolo ya sika oyesa ko décision oyo nzambe la biso akozwa décision ke aya kozwa oya ye bibele biso détresse ezala tellement si grande eloko nini okoloba na message et là, on dit que ça va gêner, le message que vous avez fait dans la prochaine caméra, malheureusement, caméra qui message de qualité. Et là, on dit que ça fait plein de malheureusement, ça va gêner le bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer.
Shalom mon Clino. Shalom c'est. Clino, musalo zayo. Musalo zayo vous avez branché, vous avez connecté par rapport à ma terre, la détresse sera si grand. Nous prenons une décision comment à quitter les jours où il y a ce papier, passer les balais par aux alabla, par aux sacres, par aux salam, par aux balais, par aux tout. Mais moi, matamoko atika wana kotikala osirotrouve kaka bilamba eza na se okino babi kodire acheter les temps car les choses sont mauvais oyo oloba vraiment na pepa nzambe baolando na tolo na se oloba omilengele parce que toyebi jour te toyebi rd bango bateyi biso kozala na butu ekozala na moi eyebani te tomilengela conséquence eloko ni message moko opesa na bandeko nyonso amoni na ti baolando na 3w.tolona se bagene lokola yo parce que namoni oza mpe na age moko mpena ya moto akosakana mais ere oyo na présence ya nzambe message moko otiki otindi ya bandeko nyonso bamosika ezaka moko totika distraction oza bagene me toyebake lobi eza ya nzambe eza biso te tomilengela mpona vi na biso moko dabord esanza kopesa na bandeko nyonso wana tolanda bo jeunesse te aza jeune mais sina na nini nzelo parce que na nsima nayebi ke elongo ezali. Merci oncle, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Maman Meta. Merci à nasepeli na mosala makasi nzambe kuma pa moso omoni nazwaka ote lelo mpe na nazwa yo na comprendre koza na quelque chose oyebisa bana nzambe bible elobi ke mokolo yango antuka détresse ekozala vraiment si grand ekozala vraiment basi mama na bateyo okobalaseka bama ya te eloniobalapeka nzambe baolando na 3w na se tv motu mobimbe elanga La maman bébé qui me donne les choix et qui demande plus de discernement. C'est ma maman. C'est ma maman. Ta mère ou ta mère. bien aimé topusana tozopusana tozwa bana na nzambe shalom ma sœur shalom namoni na kati eglise mema make eleki lelo paster akeli biso bible biso mikolo oyo yesu akozwa décision pene ya kozwa bato na ye bibelobi donc choc ekozala makasi parce mwasi na mobali baolala na mbeti moko abomaka moko eloko nini ozwi na oyo nazwi lelo permettre ngai demanda d'aller encore donc il faut bien mettre ça la différence mais on sait que c'est là Il est bon. on aura une bonne récompense et que le Seigneur nous aide à avoir les choses on a recoupé ça, c'est que tous ces mandats, mais en fait, on peut dire le chasseur d'esprit a aidé Bissot, donc tout oui, spirituel, parce que c'est pas évident parfois, il n'y a pas seulement parfois on n'arrive même pas à faire, comment dire, comme ça la comparaison et côté mais je pense qu'à l'église on est mieux guidé. Voilà, je pense que quand on est à l'église, dans une bonne église avec un bon serviteur de Dieu, on est mieux guidé. Donc ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas se fatiguer à chercher. Donc cherchons
jusqu'à ce qu'on va trouver notre place. Amen. Nana tunilo musasuka ma chérie, ovandi wapi? Na Nanterre ti awa na Irani et ça la faut combien de temps? Bon, en transport, ça peut me faire à peu près 40 minutes le temps que j'arrive à la gare, là, comme il y a 40 minutes. Mais en voiture, c'est maximum 30 minutes. Merci. Bien aimé dans les Seigneurs, bon monique pour nous Nzambe, et ça va ôter kafo, nous dois à la pembeni ya église. Et ça qui est bien aimé à ta église là yo, et ça musika, zalande na confiance ya gardien oyo, Nzambe a placé na église na oto kobenga bango ba ange. Oyo Nzambe a placé soko yebi ke mosala Nzambe wana bien atambolaka na kobanga Nzambe ko kende partout ko zo transport ko luka Nzambe na bolongi Nzambe abongisa atolo na se yeso aleki na tolo na se image pene kande image ngengi na zai molili so batamwini namoni molongi Nzambe bien aimé shalom ya na yebi ke yo nous attentif so na maloba Nzambe zo vraiment attentif bible yebi so yo ke batumi bale balala mbeto moko mwasi na mobali nde bozala na papa dani balana donc bola na papa dani ko mbeto moko yo ko kende papa tikali papa dani pa ko kende yo ko tikali lo ko vu pena na matéria. Shalom, shalom bien-aimés, notre site www.tolonac TV. Vraiment, aujourd'hui, on a encore été bénis, l'Assemblée MEMA. C'était juste des rappels pour dire que le salut est individuel, l'affaire du ciel est individuelle. Parce que beaucoup d'hommes croient, parce que ma femme prie, moi aussi, je serai sauvée. Car la Bible, il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant. Comme ils nous disent, un homme et une femme pourront dormir, mais seule âme sera élevée, comme aussi deux femmes dans le jour. Nous ne savons pas l'heure ni le moment. Ça peut être le jour comme la nuit. C'est juste que non, il faut s'attacher à Dieu. C'est le moment, vraiment le moment où il faut être dans la distraction. C'est le moment où il faut s'attacher. C'est le moment de ne pas lâcher les choses. C'est le moment vraiment de s'accrocher car l'heure est proche. Que Dieu nous bénisse et que dire d'autre que Jésus-Christ est Seigneur. Il est la lumière, la vie et la vérité et le chemin. Toi qui as des soucis, qui as des problèmes, sache que seule solution, seule chose, seule personne qui a ce pouvoir de le résoudre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Et surtout, toi qui n'as pas encore choisi le chemin de Jésus-Christ, il est temps de le faire comme moi, comme Maman Tolonac. Nous étions de l'autre bord, mais nous sommes aujourd'hui dans le bon. Après, bon, c'est à toi de juger. Hein. Le salut est individuel. Merci ma chérie. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes à 3W. S'abonner à notre chaîne. Vous ne serez pas vraiment déçus. Vous ne serez pas déçus de continuer. On est à qui a fait, il y a qui n'a plus son alignement dans son pression. Il y a des moko na moko ba yo ki pina liloba ya solo soki vraiment maloba o papa na biso kalamba il est danger du temps play aïba à côté ya biso soki me kotaka na comprendre que peuple Nzambe maloba o Nzamba lobaka ekotaka côté bino moni ndenge ba s'exprimer. Que le Seigneur vous bénisse. Soki kolo yeso azongité to koyeba kokuta na ba vidéo oyo ezako ya peto posala te rendez-vous à ne pas manquer notre retraite de Maman Tolonac na mois de décembre. To kozala kati na aussi le 14 au 28 décembre. Nzamba promettre nous sommes rebellés et vous allez malade. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça qui est évangéliste Anne Kalambai. Moi si ya mokondi. Merci. Check. Eli Yanzambe. Toko bakakase. Koko bakola pambola. Merci.